Bonjour à tous les abonnés de Moulière Bataladora TV. Bonjour à vous qui me suivez partout dans le monde. Mais voici encore devant vous. Il y a devant l'écran nabino, portable nabino, ordinateur nabino, pona ko solo la nabino, likamoko ya pasi. Touti église, bateyi biso. Na yoki mate ya sikoyo e frappenga parce que naza mama Misha abenga kangai na partager na bino lisolo na ye ya mawape ya pasi bazo faire chanter na mobali na ye pona secret moko ezalaki a partager kine avant libala et puis mobali a prometa ki eke secret wana ye kutu mobali mutu ayebisa ki secret wana ezalaka pona biso mibale mutu mususu troisième personne na roye bangote ba garder en cas pona bango ti liwana bango et sali siko azo faire chanter et pourtant secret ngo ezalaki garder vraiment chaud l'air batay biso église que balobi sur les occasions de shit yango sikoyo inspiré nga na yebisa ki soki nazo inspiration na solo la lisolo yango ya na solo na bino lelo balobi malheur au monde à cause des scandales. Il est nécessaire, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales au monde. Mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Balobi il sous c'est Matthieu 18 7 à 9. Balobi il sous si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de shit, vaut mieux pour toi au kati liko na yo, au kati liboko na yo, au ta manchon ou likolomoko na vie que au côté avec tes deux mains ou tes deux pieds, aux à la jeter dans le feu éternel. Voilà nyonso tout bazo Bible ezote ya biso po elobi ke malamu kati likolo kati loboko okota no loboko moko to likolo moko ke okota avec tes deux mains tes deux pieds aux à jeter na feu éternel. Po wana nyonso tout pose à occasion de chita mutute. Sikoyo mobali oyo azo faire chanter moi sinaye po a scandaliser monde. En tout cas lisolo eza somos. Yango nangina partager na bino toke na studio boyo kango et puis maman Misha za besoin ba conseil l'air au tali au partager au bengi au partager na baninga bo pesi ba conseil a vraiment la conseil lisolo ya lisolo moko somo na mawa. Et puis de nouveau na Moulière Bataladora TV tokomi koleka na Zaïr TV na TV na télé boromona na borsa Zaïr TV Moulière Bataladora azoleka wana chaîne na télé ngo peza kaka Zaïr TV eza box moko box en anglais décodeur na français box moko ezo sala na internet ce qui oza broadband ou wifi to ba wifi au sombi yango eza besoin nzungu te besoin boete eza easy vraiment pona ko utiliser yango ndenge eza na kati ya box wana ezofungola ba chaîne nyonso tout ya monde ba français ba chaîne nyonso tout ba français eza na kati ba belge ba chaîne nyonso tout ba belge ba angolais ba chaîne nyonso angolais eza na kati biso ba congolais ya RDC ba chaîne na biso eza na kati ba congolais ya ngamba Brazza ba chaîne na bango eza na kati ba camerounais ba chaîne camerounais eza na kati na Cameroun nyonso tout ezofungola en tout cas eza box moko ya bien ce que bolingi yango bobengi George Njovu toke na studio na la Sabino box yango na ko expliquer nyonso tout comment ko utiliser yango comment ko mani yango quoi tokende na olakisa bino to continuer les solo na studio na biso mbote mingi na mama Ida mbote mingi na mama Michou mbote mingi na ba conseillère na ngai quoi mama Florence mama Jeanne Claudine mama Mado. Nous voici na plateau na biso nde na yebisa bino avana banda en tout cas comme d'habitude naza ko saluer toute l'équipe ya Moulière Bataladora na bandi na moko le boss Serge Nangola sali à toi na mwasi na mama Inasia na bandi na pesi lisusu bambote belé na papa José Pierre Diavanga responsable ya journal Eben magazine na France na mwasi na mama Alpha Diavanga Kiasi na pesi na Belgique mama Bibi Tanso na mbote mingi na mobile na papa Jacques Kapiti
Na salué pe derrière la caméra mon chou d'amour Ozana Louindula. À la présentation de Naïbsaïbno, comme d'habitude, votre humble servante, Maman Mado Bikem. Histoire en Osikoyo, Eza Boui. Eza, fille mon comme Misha. Alors, il y a un anonymat, mais combo ya Misha, Eza combo na ye, oyo baye biango baza na contact ne na nini, na email adresse ne bayebi. Bayebi pe lisolo na ye. Ya mwana bayi natanga langa Misha, natangi mama Misha. Alobi boye aza na besoin ya conseil, ya sala nini na likambo ya munene eyeli ye. Oyo ezolike komela azo comprendre te, eza nini masumu azofuta to azoyeba te. Akodaki epai ya noko na ye. Mama na ye basentaki ye. Là, basente mobali, Monica Azaki est trop jeune, mobali peut trop jeune, Bazaki n'a pas encore bécar à des années, les garçons, Bazaki vraiment, bana vraiment. C'est comme mobali, c'est sûr, qu'au bang à l'andenge qui a bon moins na bongo, à banga kine kondi mazemi, et ça là qui est, bon, bazwaki, basilika qui est pas na bango, ine na bango, noko na bango place à coller là. Aza ine na bango aza pe mutambongo wa famille oyo ke balonet kalato bela mobutu wa famille ce qui a kwe ici les kambo mutawolo a gulongola ngo ezate ce qui a lobby décision suka ewitaki ezwaka me pa na ye akolaki epa na ye po babotolaki baboyaki abokola mwana la aboti kaka après 2 mois mwasi anoko na ye azuye abokoliye ti maman nepe a continué à vivre na ena ndenge ayepe a baline ayepe ti un jour ba ye poto na mobali na ye vie continue ndenge akole panoko ne ko sala ke na âge na autanga la mwamba aye okutana na copain na ye copain oyo ava ati bazolingana ndeka ezaka bat baolingana et o sala ke moi, la Monique là a commis na 6e ya humanité, a commis vraiment peu jeune fille. Pas no cause qui ebika bana batambo ba vanda limité. Ndeza kaka classe au kende car ezio exhibino batiki bino na classe esil bazubino batiki na ndako. Po ya na lemba po mamane bakoko ne mamane amwana lemba bakoko ne ba vanda lemba mamane a balaki lisusu mobali neo bazana bango na poto awa azaki peka na lemba poya na lemba ipaya ba mama ne papa ne noko na ye akolinga te siko esa ke siko ye pa ba koko na ye ale wana la mususu chauffeur so akei akenela musu pa mama na ye abi mama na kolisa ki vraiment na azako te makasi akolisa ki na via prière. Et puis, azako rappeler tout le temps les solos oyo ya yendenge abotamaka tala na lingite nini ezongela yo bêtise. Et au sala ke akomi na 6e humanité nde na lobaki na mwamba kuna kutana na kopene pe azana na nini mwana iniki na zali na université alobi tende na koliboye noko na si na komi jeune fille na komi pe adulte na komi nini na komi wana 18 ans na koki na nga pe nini ko ni anzo senga permission copain na nga ayaka boye no ko alingi likambo wana te copain ayaka utali na ndako abikutu alingi lisusu ata makamba ba copain wana te c'est quoi comprendre te nde nini noko azaki bana mibale liboso na ye o yakuta bayayani po azaki bayayani ya mobali copine na yaka o wana ya mwasi pe copine na yaka bayayani bon ngai pe sina koli noko aboyi likambo na motema moko bon noko esa po isi eza responsable ne numéro 1 pende ezaki abusiko ayebisi garçon bakutana na bankana nde bakutana ka air moko ce qui webika ba jeune fille ba ko arranger malgré que bazo
serré bango à quoi arranger ka soki aye na lemba epa ya bakoko ne yale bon ba okutana garçon zaki mwana lemba na salongo bazokutana na bango ale ekosala ke na 6e wana ka na ba début wana ka ya 6e ko mususu alalaki ala azaki na chambre ne bo na limete ebike lopango ya batambongo en tout cas ndoko ne aza vraiment mutambongo moko ayebana na kini mbongo aza ba entreprise minene na kini wana asa vraiment mutambongo si complexe ba ovanda na nini na limete wana a expliquer nga lobike ezalaki entreprise anoko ne lopango moko munene entreprise anoko ne na ngambo koto bango na ngambo mususu sikoyo ndako wana munene couloir mulai ya ba pona ba chambre ti okene na ba salon ezaki ba salon soki 3 salons boy awi alalaki amona kamba noko likona ye noko angolo ba noko akangie noko bunda boye bino nyesa tu boye bi oye kokyo salamate e salamaki noko a violé tout le bandenge zaki na moma wana esali ke mwana bandi kolela ngo ganga bina ko yebisa po abo benga mwasi anoko ne kaka mama abina ko yebisa mama noko na ye alobi soki oyebisi ye abalola sikoyo makambo ngo bana yebisi na kolobake yonde mutu oyaki vers ngai ya makambo nyose sama kibwe mwana bandi olela mo abi we loko mama na nga telemela ngai aloba na noko vraiment elekeli asiliki alobi kutu abima alongwe pa noko siko aibise soki omeki kokende alobi soki epi soki olobi na koyebisa famille mobimba bakoyebake yo mutu mwana mabe yo mutu oliaki vers ngabe noko soki nani kutu abi soki noko alobi bat nyonso tu bandimelake nani akoyokela ye nani akondima ye avandi na ye kaka siko ye na noko na ye komaki tome gerite sera moni noko la pièce ya longwe moi noko pe azo comprendre l'oroté nani mikolo yo na noko po noko na lingaka ya lobi noko ne vraiment lingaka e ba moni enfant chéri avandi eleki ba quelques semaines il peut ezaki na pe kala mingi te na ba période ne eleki ka ce qui quelques semaines amoni ba règle na été comment na moni ba règle na ngate azeli kwa liboso abi ba règle ne saki na ngo régulier ya liboso mko liboso ebimite mko mbale abi 29e jour ebimite 4e jour l'air eleki ezobimate mwana paniqué mo abi te nga ko kisege na lazemi na ko otika likambo boyite vraiment ke ekomaki noko zemi ya noko po l'air noko a violaki azaki ni vierge alobi likambo abi nzambe pourquoi otiki nga vraiment boye ko viole na mbala moko zemi garçon loko akolinga ye balinganaki na bango pe garçon yebika soki olinga fi mwa bomeli muke ezoluka ke likambo il faut que pe quelque part nini moi fille aboyaka parce que aibisi nde mama na te akende mama na betela keli solo ndenge bota ye basentaka nde mobali wanganaki na ndenge ekomaki problème na famille nde noko na azwaka ye omoni kenga bokola ote bwebe alobi ekoma lisusu ka noko wana alobi non ye moko sikoyo a se livrer epai ya garçon elekeli kutu garçon yo mtoloba ke yo lingi tete ozela soki na robala soki robala ngai nde sima na CD ni habite to abatu te na comme na déjà na 6e abimi kolo wana ye na garçon bakomi ko bima ti azeli après 1 mois aye ko annoncer na garçon ke akomi na zemi garçon pe lokwa lingaki ne fille wana na pesa ka kombo garçon on lokwa Mathieu pe lokwa lingaki ne Micharou habite zemi
eza ngo problème te Misha habité to longola kaka garçon habitala habitala mama na ngai boye wala sikoyo eko sake mama ne a voyagé qui déjà na mobali ne na nini na balé qui ne o ana mi balé déjà maman na botaza quoi ba délé qui quoi na côté maman ne bazai déjà la France ba voyager abi maman nga betela nga lisolo boye ndenga botanga ye yango esake abokola nga te nga lingi ka azemi tolongola Mathieu pas bi jamais zemi kolongwa moi nga liboso nga lingi likambu zemi longwa te ya bingai pe na okiko bota sikoyo na libanda ya mariage te mama nga ba sentara te Mathieu abi jamais Mathieu sikoyo lokwa sikoyo azaki na ya na kolinge mingi ya olinga Misha mingi ya Mathieu Misha lobi ake yebisa ko expliquer sikoyo ya na ya Mathieu na pese komboka ya Angèle abina kende expliquer Angèle la expliquer Angèle abi non nga kutu nga la sepeli siko mwana ana de sikoyo akusala ke balie koma makasi nga biso na yo na famille na biso na yo po basepelaka asepelaka ne fi moko malamu bwelebwe esali ke Misha yane ya Angela bi no zempe longwata bi siko mutu okotele azati alobi sikoyo abetela mama na ye lisolo abengi mama na ye mama ayoki mama ayokaki susi abi bon loko a mobali alobi ke ya yo baboya papa no mutu a expliqué que après l'herbe bakoli ke bazaki jeunesse boye yango awangala kizemi mais ye mobali andimi na yo mobali andimi en tout cas bovanda kaka bota kaka to lukaka solution pour nanoko Misha bingai vraiment la koki obota te mais loko esaki ke bat nyonso tu ba moni ba conseiller o kenda hiver bango abota kaka avant que kandi mi mobali pe Mathieu pe loko amonaki ke mwasi alingaki pe mwasi na ye alingaki Misha alobi bon to sala ke loko la zemi eza mukie na kende loko ezaki ne anene pe ya suka na nini na inikin tabi loko eza anena nga suka na yebi na sololi na papa ndimine baba lela ngai mwasi to kende ka ko se présenter na famille Misha lobi sikoyo okende sikoyo te po tozela nanu biso ye akota maki po monika bana kin tozela na quelques mois songa akoti maki bo sima yo okena yo bokena ba famille na bino e pa noko kosenga loboko nanga esalika boyebika bazemi misusu nde eza surtout zemi oso lingi obomba nano ye emonani te mais mwasi anoko ka ndenga mona ba caprice esar bazemi nde sa ba caprice nango esalika bi yo na omono bien te atelemeli bon azaki na bi azako koko sapete na vie na ye allez ayebisi pe mwasi anokone ya solo na zemi ayebisi pe mobali kutu alingi ya boyeboye nga na ayebisi azabi te malamu kutu basa makambulaire zemi eza mukie boye comprendre babala yo boyeboye nga mona oyebisa noko esali ke mwasi anokola ayebisi noko nokwa na ayebisa bino siliki na ndenga mukiete alobi abinoko ne abandi kopanza biloko loko abatie mbeli mwasi nekuta comprendre te bon eloko nini e arriva kabi nakoki ko accepter likambo wana te zemi wana il faut elongwa siko noko siko abi il faut zemi wana elongwa sikoyo noko ndenga tomboka kibongo yesiko pe ebangisi noko siko la alobi zemi wana ifo elongwa yesiko yo mona eni wana zaki ya noko alobi zemi wana elongwa te ayebisi noko na kolongola zemi na ngate la kobota mwana motata mwana ndimi na kobota mwana noko amonike jamais mutu a reponda ye soki asiliki akwesi mibeko esalamaka
bon kaka mwana abikai mwana mke oyo ngamuko na boko libwebo mama no abia komi ofinge ti enfant bâtard boye abengani yesiko la ba bengani esali ke ayene na lembe pa ya noko abengani po ye mama obi jamais na olongo azemi noko ali ayena lemba mobali ne pa bi jamais zemi ane olongo eza zemi na ngai so noko sikonde nga yaki na lemba landeli ka bakamba longo ya lemba sino te na okipe bino sute wana lo baba parana nino obali pa lo biso ki bolongo li zemi ngai na poursuivre bino na justice po eza zemi na ngai moi c'est pe aza déjà dealt na santé mineure et puis na lingi na bala e pourquoi boboyi onoko aboya ki libala wana pourquoi boboyi ebike noko ba mutambongo ngola kisambongo na yeke yaza mutambongo ala kisambongo nesiko na famille ba garçon pe ba ki na bango mwa mbongo na bango na ndenge na bango papa na bango pa zaki na ba faire na ye ali batie bango na bango siko ba mbongo elobati o sala kaka batelemeli noko ba ipsi atika kaka mubali alingi abala ndenge zemi eza mukeboye babala la bango be noko asundoli makambo nyonso no mwana ngo papa ne pe l'air akolaki azaki ne pe kokende na relation na papa ne na famille ya papa ne ndimi na ye ngamuti na bota mwana na robalisa mwana esali ke banoko ne pe msu bandimi ya noko amutambongo asundoli nyonso mobali abali ye l'air aye ko se présenter de bapesaka fartir c'est que esali wana nanu kutu bakoti bamaki wana te balingi basala makambo nde ezemi eza muke sikoyo esali ke ndenge ayaka mobali naza kokende na pa paster na bango na prière église moko kuna na salongo esali mpe ke ere moko akokende ne na salongo ere moko soki nini aoya nini na catholique ere moko na nini na réveil loko asiko pa lingai mobali ne mingi mobali sikoyo l'air comique amonika mobali alingo bale siko abi vraiment ke libala po na yakine ka présentation ba sengi farti ba pesila sali ke libala vraiment abi po bala ngai atali vraiment abi aza vraiment akola vine ezaka akola la prière nde mamane aza côté ya ye en tout cas banga ka vraiment tambola na obanga nzambi ndenga azaki tuna mobali ne batikala koyeba nzoto te osala ke noko ne muta violé puis noko na azaki comme mobali na liboso po azaki ne vierge Mathieu sikoyo mobali ne ya mibale mibale ayeba na vie na ye bango wana kaka noko ne po violaki ye na Mathieu et puis ce qui asedaki pa Mathieu parce que amonaki akoki kotikela noko ne zemi wana te za zemi na ye amonaki ngoza skandala munene na kati ya famille et puis noko ndenga alobaki ke aloba ye moko mutu azako ko séduire ye mutu moko tango kwa rien na famille siko abi likambo eza na tikaka moye pe na kende ti na mariage Mathieu ayeba vérité te azo se reprocher na likambo amona eza péché alobi na Mathieu avobala ngai na yalika moko vérité moko na lingi na yebisa yo en tout cas na oyebiso likambo yango soki okolinga ka to continuer libala to balani soki olinga te na comprendre to kabwana na comprendre na ngayo Mathieu alobi likambo yango eza nini bon eza vraiment likambo ya munene pona yebiso na boyi oza yo moko na lingi ozala na Angel pour l'air mususu qui en tout cas soutien moko Angel oza comme soutien pour na yo ce qui est sali que émotion forte émotion ele qui na kati kwa Angel paye aller à expliquer vandi banka à 3 a expliquer abetela ki maman ne pe solo maman na bi bon isa on ponio surtout ya bi vraiment mona yena maman ne oyo ka meilleur ami ya monde ya mo ipona ye na mukileza maman na oyo ba nio surtout oya ye ayebisi sauf secret moko oyo ya likambu ya noko atika oyo sa maman n'était pona raison lobike aboyaki
akabola déjà maman nazara na en anokone po aseparaki ye na ye misha na maman na ye nde nokone aseparaki bango mwana na maman azala déjà na en na maman ya nokone abilanga obakisa sur likambo ozomona esa bien te pona kara kokoboma moto ale ayebisi mama ne owana te ale avansi Angel na Mathieu ayebisi bango zemi oyo boyeboye explique kande na explique yebino wana Mathieu tomboki ayebisi abi afingi ye sori na lobango ya alobi ne bula avant de venir Angel azo calmer habité yoka nini alobi longo na misu na ngala inkomono alobi azo bengane loko ambwa abimi Angel alandi eti ya calmer alobi ne kende ka tikala asiliki après totalaka totika temps et bongisa makambo kwa et osa ke Mathieu pe ye moko kaka bon de ye moko kaka amonika Mathieu alandi et pas na bango et pas comme qui ovande pas koko na bango nko elekaki mwa bata alandi akubako kutana kutula msu na nzela nini po azonge pa koko na bango akomi okene na ba moyen ya transport normal a bus mo ba okutana ba rond-point ngaba na Mathieu mo na ba kara po Mathieu nikini ye moamba bazo bakara vraiment loko abat balingana kite alzokipe na epete à vivant eza normal aine bongo eza normal asilika et au sala kaka ye na prière a prière kaka ebisa nzambe kaka limbise ce que eza lisumu ye mutu akendaki vers no côté no konde mutu aki kwa abiser ye sikoyo péché onga vraiment nazo senga ka bolimbisi soki na lobité po azo expliquer ka nzambe so na lobité po na ko éviter kaka trouble na famille boye po na ko éviter passe na motembe na mama na ngai boye asambela ane kaka mkomsa mona kaka Mathieu ye oluke pa bakoko na bango elekeli Mathieu ye kosenga pardon habite ngaptu na osengo pardon pour les likambo na sala ki habite nga na osengo bakomi oyolela kosenga na ba pardon ngaptu na sena bengani yo na saki mabe na ti makambo eleki nango pe sali ke Mathieu alobi alimbisi Mathieu alobi mwana wana loko eza ngate atuni papa ne nani avandisi Mathieu abi vraiment pesanga temps na prier nanu soki na senga nzambe so na koko révéler yo secret ya papa na ye Mathieu abi kobanga note yebisanga nyoso na sina pardonner yo na solo po asolola ki pe na pasteur ye Michava loba po Mathieu abi babala na mariage jusqu'au ezala à honorer devant famille devant l'état devant nzambe c'est que mariage coutumier mariage civil na mariage religieux ayebisaki atunaki pasteur asolola na pasteur tala na lingi soki tobala na Mathieu mariage na biso alingi ebanda ba base moko ya bien ke na mensonge pasteur pa ba to prier sima yebisa Mathieu boyeboy ndepe Mathieu tikalaki wana Mathieu abi en tout cas pasteur azaki kolendisa ye pasteur azaki ko prier pona ye pa azaki ko prier et au sala ke nzambe vraiment a koti na kati na kimia na kati ne en tout cas alobeli ke alimbisa boyeboye eza faute na ote nga vraiment na lingi likambo on vraiment bana la famille noko ya habité a expliquer que pourquoi lingi famille banate Mathieu siko ndenga limbisa ki wana ayebisi sikoyo papa mwana nani ayebisi Mathieu vérité papa mwana noko a expliqué pende likambo koma kinende kwa viola ki et osa ke Mathieu abi jamais secret oyo Mathieu wana ye moko Mathieu ayebisi secret oyo eza ya biso na yo jamais mutu mususu troisième personne aoyebango nalingi na punir wana maloba Mathieu nalingi na punir noko na yo akotika koyeba te ke o mwana na ye moi si bon
mobali l'air a pardonné mobali andimi alobi ba bomba secret andimi na yepe ti e ko sala ke babalani mariage religieux mariage religieux et a ko sa après asala mariage coutumier basali mariage civil a été l'air basali ba d'état zemi wana zemi asaki d'état na zemi ne zemi ezo bazokanga moka mama nende azali na poto azotindeli bagen azolata bazokanga aye kosala nini d'état na ye allez l'air basisi examen d'état allez après bako mobali ya kosala kobala na mariage religieux l'air baye kobala na mariage religieux mama ndenga yoka likambo wana ndenga azalaki wana bi mama ne saka e choc alobi na ndenga malgré ndenga azalaki komimona malgré mobali alimbisi ya bi mais il faut mwana ne aya kaka place ya azana poto mama ne abetaki bakayo ya modèle nyonso tout po kaka abengisa ye esali après mariage wana zemi pe le quoi l'air ici asisine asali na examen aolata ne isu bageni te zemi pe komi mon ami vraiment basali mariage ale mama ne pe bakope nde baosali simbi esali ke nzela poto mpona ye emonani merci koyo po ya poto équation mwasi azemi emonana boye omata na avion nde nini alobi bamakiye ye balatisi ye abi baperiode oka malili na ekomi makasi te baseptembre malili na ekomi makasi te mais ye balatisi ye bilamba minene lokwa kaka ke na hiver ko po kaka leka abima France akota France ale nzambe ndenge asala makambo akoti pe France aye avandi pe esali ke aboti na ye pe mwana na ye mama na ye ba secrétaire ndenga bota mwana sima ya mwana pe ba démarche aye kozwa mukanda ndenge pa déclarer ki papa mwana papa pe kuna ndenge atikalaki na ye la asisa classe papa ne lokwa aza mutu aza na connaissance muta ba relation ba kotia ye na akozwa musala na eza compagnie on na bosani kombo na compagnie esala makamba ba finance moko boye esala makamba ba impôt ba nini na bosani kombo na ngwa isenga kombo na e osala ke osane pe place bien ndenge ayaki wana pe nini le quoi mon papa zaki papa moi après 3 ans mobile ne pe Mathieu à rejoindre na France ba ko vanda ensemble la famille ba vanda ka bien très bien et ko sala ka ke nini nini moro mwana kolilere koma ka mwana monique ba jeune fille po azaki mwana azamo abota mwana mwasi ba jeune fille âge adolescence ndenge sala ba nini mutu pasi wana ebalusa mutu esala ke mwana soki komi discussion na ndako mwana na papa soki mama papa birobima te mwana ndeka ezalaka osala ke papa pe place wana mobulu pe place mobulu abi ayebite so mobulu akosala yango en cachette mais place mobulu ne akoyeba na siko ye komonana soki akei kini po akenda kini tout le temps chaque année azao kei soki akei kini lara kozonga poto il faut yoka la simane oyo eyelaka ye azalaki na basi boye atiki basi boye soki bootala théâtre ndenge ezala kaka bato balinga bafille ya théâtre alobi ya solo vraiment soki bootala sepeli na fille na théâtre lera akokende kini akoende oluka fille wana bakolingana sikoyo ndenge ya monike mobali aokende bikendela wana soki bakamatani na ndako mobali aba mwana esi akoli boye wa mwana mosusu obotelinga ngana na posa mwana sikoyo ayi ko comprendre ponde babotaka mwana wana mwana oyo ya noko se aviolaka yo zemi ko yaki mwana na ndenga akoli tinde bavandi na mobali na lobi ayaka mwana zali na 3 ans ti lelo le mwana komi na ba 13 ans komi ko ndeba batiaka mutu pasi na ba parents batika obota mwana te zemi etikali koya te
basala nyonso tu na ba prière ba ko kendo sambela na l'église protestante morobe abi na appartement ba ovanda la likolo na bango koko moko azaki lokwa vraiment oyo kanzambe atindela bango koko na bango moko abotama na posa bundele amemaka bango na église wana ntuka na bato église wana bazalaka bien bakosambela pe mpo na bango mpo ndenge eke ezemi ezala koya te ekosala mobali aloba wapi mwana ozobota ozopekisa omona azobimiseleka baparole mwana abi bon lokola yo oluka bakobota na yo mwana nga na opesa yo mwana te soki ayeba abongisi nsima azongeli kaka abongisi azongeli kaka yango na bi ozoyeba nakomaki natunaki soki opardonne mobali azongeli su même bêtise il faut pardonner nasiya comprendre na pesaki epe réponse ekosalaki mwasi apesi mobali ayebisi ye apesi autorisation ndenge ozotiaka ozoluka mwana nga na opesa o mwana te na ndimi bota na yo mwana na libanda po yango lea mosusu ezovandisa o kimia te mobulu ozosala na ndimi luka loka mwasi moko ya calme ke okende bikendela omema maladi na kati ya ndaku luka mwasi moko ya bien boza na ye oboti na yo mwana na yo oboti no bana soki olingi ata mibale bota na yo mobali sikoyo nde mwasi alobaki bongo esali vraiment ke lokola atikeli efe vert vraiment mwana pe basi aye kokoma ne calme nde ka ezaka age yango ezaka soki eleki mwana pe la akomi ba 17 ans mwana akomi aliyebisi baparent ke nazwi na nga copain na nga nalingi ayaka na ndaku esali ke copain pe baparent pe bandimi pe ndenge ezalaka na poto copain ayaka ti copain ngo ekomi ke fiancé loko azalaki ne pe azalaki kosala nde azalaki biabi ya congolais pe abala ye na ndenge abotama mwana ngo pe abotama ya congolais mais abotama na poto bango na bango bana poto babotama na poto alobi ke aye ko se présenter comme fiancé mwana ngo pe baparent ne baokende na église de réveil moko kuna na France esali ke akomi okende ne na jeune fille na bango mwana misha wana oyo babotana noko na ye akomi okende na ye pa komi olanda fiancé ne na église de réveil wana ekosala ke bango pe place baovanda koko na bango wana esalaki ke akoli ake na homme de vieillard esali ke bango baokende na église wana mpo na koko wana bamesanaki mingi le asali akende na homme de vieillard bakokende kaka mais la mwana azoyebisa bango place aokende na kope na ye église wana bakongole bien boyebe esali ke bango mpe mwasi na mobali bakomi okende na église wana de réveil wana bazokende na bango bien ye mobali kaka mutu pasi lelo ase calme elobi azongeli eyekosala kende bakendaka na église wana bazwi mpe baresponsabilité na kati ya nini église mobali azalaki responsable ya service ya protocole ye mwasi azalaki mama aza koencadre bajeune fille oyo mpona nzela ya libala ekosala kende ka na église ebimaka kaka yo ozoyeba te nini frère Mathieu azobima na sœur moko église wana bana oyo encadra yabi omonika asali ayoki mais nde babi une femme sage bati sa maison ye sikoyo ayoki esali lokwa ya koti awa ebimi mais na nsima alandeli azolandela bi aye kokanga bango nde oyo balobaka vraiment afragan de lit azwi na baimage ale amemi yango sikoyo yebisi abengi mobali na lakisi ameki koloba solola mobali yango nini alobi ozofrene vi na ngai ndenge okomi awa yo deja ndenge okomi boye ozokoma na age ya ménopause otika nga kopesa ngai so ata mwana te tika na vivre vi na ngai ya bina ndimaki napesaki autorisation obuta mais na kati ya l'église place tozosambela
Et on a zo mona mikolo sert angon azo manqué moi muke zo kande zapo akomi obimato zo bimane mobali mo to komine mobali moko papa luka te pa mususu atande nga kanisa ndongo kenda no kine kondo tiko bota na yo simata mwana ngwa ye kutu vraiment na kati place to vandi to za famille mobali alingi oyoka te esali ke ay mobile denga yokate ayebisi sikoyo ba ancien église ba responsable église sans que ba toucher na pasteur amonike batwana bazopes eloko morote ba sa sintende za to vandi si mobile to vangi ou bien to benga mobile to sololi yo sikoyo mama Misha yaka to sololi mobile si ma ba vandi si ba rien eloko morote mobile kutu sert lisusu comme isu ba manquement makasi. Allez, à qui vraiment sikoyo a yebisi pasteur à la qui sina ba preuve na zalaki. Zela ke ba benga ba vandisa ba on va pe sa conseil mobile a changer et l'autre côté c'est vraiment kutu sikoyo et comme sikoyo sera ye ba se ma bala ba bota kate ko ta ko kanga ko freiner ba via batu ils ont mon mobile aloba na ngai abota raté na tozo kamata na poli kambwa zemezo yate na boteli ete bon siko o azo bwa ka ba jeton boye c'est que azo kendo loba makam nange pa na ye et ça qui passe abisiko yo akei pa pasteur nazo lobela bino ta sœur a komi obwa kilanga ba jeton na ba église mususu bazo wana bazo loba mais pourquoi bazo telemisa ba nini ba sien bato ba responsable église mususu soit pas pasteur on poni bota likambo mama Misha te to yebi to revandisa bango oya minene yeko komela bango e ko salaki fi wana ti balobeli balobaka te azlaki sina ba preuve ba lobate akomi na zemi alobi sikoyo place azokendo sambela est-ce que baza ko encourager libala wana ou bien bango mutu baza na basangisi frère Mathieu na sœur wana to pesa ka tuna baka sœur Lydia asangisi bango na sœur Lydia sika moko basala ke bakoma mwasi na mbali po alakisi na ba preuve balingi ko yoka te bazo pesa ba conseil te ti comme na niveau ya zemi mama Misha bibendi na ye abi avandi na ndako alobi place tozo sangala tolobi ke bonzambe eza na kati siko ti nazolo balikambula koma ezaki kutina na zemi te siko ekomi na zemi mobali azo sala une semaine akolala na ndako te la rozonga soki alobi abi me kako boso omanika nde basala za mama ngungu na ko bimisa biloko no kende kako vande pasala me kako bimisa kaka te loko moko comme ko faire chanter na ko bimisa secret no na batu nyonso tu koma siko mwana na bango kutu na kope na ye wana yo to ba fiancé kwa koma fiancé akomi ko loba siko yo na mama. Mais pourquoi papa azo se comporter boye aos lobaka mais ka soko meki na loba soko meki na loba et saliki ye moko sœur Misha abengi mama na ye abengi alobi na mwana ne boya bavandi aelebisi abi pour faire chanter abimisa secret aibisi mama ne likambo eza boye mama na ganga lela alela ye ko sa ke mama ne ayoba noko na ye wana ndenga azalaki wana ya yebaki ke noko ne azami ndenga sake bon abi eza normalité amona noko ngo aza yaya na ye wana aza misala mabe aleli vraiment aleli mwana nga puko bomba secret munene boye ayebisi Mathieu mutabaki tolo bate secret za biso mbale sikoyo akomi ko faire chanter nga ya wana po atika ka chantage yango na bina yebisa yo oyeba kaka mwana pe mwana esalaki choc mais ndenga mona ki mama na azo souffrir na ndako na comportement papa na ye mais alobi na mama ne abine eza nango grave te abina mama c'est pas grave azo comprendre na ye moi binga na yebi que papa Mathieu c'est mon papa parce que depuis bon mwana na ye akola kaka papa Mathieu
ton oncle là il a yebiete il s'en fout hein et yebike no ko na pen zokan et ça kufa pende kazane et ça kufa ka et ça li ke mwana lobi ayebine pe no kwango te no kwango kutu pe ça kufa ye ayebika ka papa na ye Mathieu mama ne siko abengisi Mathieu asolola na Mathieu aya azoboya kutu kokende kokutana na mama na ye abibino famille masumu na oya osa nini pote yanga nini yoka siko réponse aloba na mama bokilo nisha siko abi na sala nini e ko sala siko yo Mathieu azosenga ye divorce pourquoi divorce ba ko signaler siko en église siko ke ezawana balingi babalana mariage ndenge mariage religieux na mariage civil ya mairie ndenge oza divorcé te moye akende na mairie ezate sœur wana Lydia atelemeli Mathieu ke ngai lokwa na komi na zemi na yo nalingi sikoyo nakoma mama madame Mathieu obeminga na mairie obalinga pendenge obalanga kaka misha obalinga pe na église esali ke Mathieu sikoyo moya mema na mairie ezate et puis église bien avant ko balisa il faut baza bakende na mairie et siko Mathieu pour mema na mairie il faut divorce et ça est prononcé na mwasi na ye mwasi n'est pas lobi jamais Michabi jamais na ko accorder le divorce parce que naebi obanda kala okenda ko bungi ya lesimo zongeli ngai nazala nga wana na kuyamba yo pardonna kanga likambo munene oele kaka nanoko nanga ngai pe o nyonso esala na ko pardonner yo mukolo mais na tika ko accorder yo divorce te sala na o nyonso tu mukolo ko lembo zongi na o pardonner yo Mathieu lobi akomi ko faire chanter ceux qui ont accordé un divorce te na ko panza secret na yo nde nazana bongo ser wana sikoyo ye sikoyo soki amoni nini ye na po akendane mama misha akendane sur église te so bakutani sikoyo na nzela yoka ba jeton nga mwasi alibala ya solo nga mwasi mabota na botaka o azali bumuna nga aza mwana Mathieu eza te ke mwana noko na ye elekeli mama nisha alobi ndenge Mathieu azana si alobaki secret ezaka ya deux personnes et troisième personne azate akeko yebisa sœur wana siko abi ndenge azawana sikoyo ayebite soki batu nyonso tu basi bayebi yango ou bien bayebite alobi nasala nini nakima France nasala nini ndenge azana lobi ce qui otali de omonika nde so problème abi so i problème eleki nde esa akete ya mutu ebebi bote esili nzoki kolia malonga te mwana ne kutabi mama oya kokufa mais azoyeba te o likambo ya munene oyo Mathieu aprometaki eke eza secret bango mbale Mathieu sikoyo alingi kaka divorce yango wana tolobi nde nalobaki na église balobaki nde tokendaki bateyaki Matthieu 18 na 7 à 9 balobi malheur à l'homme par qui les scandales arrivent Matthieu olongolsi malheur balobi à l'homme par qui les scandales arrivent Matthieu yo vraiment ndengo zawana mwasi no aobi mishabi ma mishabi soki balobi makaba komba oloba église boy akanga kamatoi po abinzambe atiki ye boye po na nini ye moko alingaki bongo te asba violer e ko salake aye ko tomber lisusu enceinte ezata viol ya pamba te a tomber iso enceinte e ko salake alobi po na ye amoni lisumu muneno asala kaka akoselaki Mathieu menzambe na ngai abi na tubelaki na lobaki na Mathieu vérité avant abala ngai Mathieu tie moko aye lisusu epa na ngai alobi a pardonner ngai o sikoyo azo vivre ngo eza azo futa masumu ou masumu ngo nini vraiment azo yebati yango asengi abima Mahamado
nde na expliquer bino nde amonaki ngai ay Mamadou bayebisa bandeko bayeba oyo bakolanda bakoyoka nasala nini akima France accorder Mathieu divorce. Et puis nga nazoloba na pesa ki conseil to solo ki belé vraiment. Mais après na yebisa ki na roloba na royebisa po na yebisa ki na mona nde na sala te po eza nga d'habitude na sala ba genre d'émission boité. Mais na yebisa ki toti kaka atan nzambe so ki a inspiré ngai na rostala nde to ça. Yango la na yebisa bino bateyaki ya epesi nga pe courage na sala mo. Et puis là, on a sœur, sœur wana sœur, tout le baka sœur yo sœur Lydia. Nana yebisi oke zemi o zanango ce que tam na lobite ke e obota mate. To nazo pese nzambe. Omoni ya Bible lobi l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux époux deviendront une seule chair. Et puis, Bible lobeli biso alobi, Bible lobby que l'homme ne sépare jamais ce que Dieu a uni. Yo sœur Lydia, au Kendak église, au yebi parole ya nzambi. Et puis parole au pesolo bake, moi si mobile a quitter baboti na ye a s'attacher na moi si ne bakoma une seule chair. Bongo sikoyo yo sikoyo Bible mo pe lobi o to tanga kangana yo to yebi batinyo sotu ba yebi et lobi que l'homme ne sépare jamais ce que Dieu a uni. Yo sikoyo ndengo zana sœur Misha a bala mariage religieux a bala mariage civil ya mairie olingi ba divorcer ba kende sikoyo ba bala yo omonite que zo séparer. Oyo nzambe alobi ke esala mate yo zo salango. Est-ce que ozana zemi ozo tambola na nzela ya lisumu yo zoloba ke oza mwasa mabota? Est-ce que oyebi ke soki zemi wana mwana wana kobotama ndeko ta musika ngala ote ya yo ta musika seke kokomela yo tala musika to tanga ka Bible okaka nzelo tokendaka kosambela dimanche nyonso tu ko to priaka to lukaka kaka to hérité royaume des cieux. Yo pezo kenda église place ozo kene. Est-ce que ozo tambola selon parole lango? Et puis bandeko na yebite vraiment église wana bino moka boyoki ndeko Misha mama Misha lobi abandaki na oler likambo eza mukie. Amemi ba preuve vraiment ka preuve à l'appui amemi alakisi ba na pasteur pe amonaki yango abiti lelo nde baza awa batikali ndenge to solola kine longuement lisusu lobi samedi alobi ti ndenge mama donde na ebiso ti sikoyo nan balobi ate loko moko ti ya ona kuta somona tina moko kutu akene suko sambela te ayebi na ete ceux qui abota makara na mokili po aya ko souffrir ou bien basala e kake abala tabi na vie na ye atika oyeba mobali mususu te kara Mathieu o vraiment mobali o ye alingi bavandi na ye Mathieu noko na ye aviolaki ye mibali mibale wana ka ya vie na ye abi aza fidèle na Mathieu puis Mathieu pa yebi nde ba vivant et puis batinyo surtout ba yebi nde ba vivant mais ayebi te yango na ye kosenga conseil asala nini en tout cas bino batu bozo talango botika maami chaboyete ce que otali o partager o tindi mutu mususu alo atanga ne ba commentaire ele kana se ya nini ya nini ya émission atangaka akotanga bobekana ko consoler et puis ko conseiller vraiment aza vraiment dans les besoins ya ba conseil na bino likam na ngo partager na bino yango wana ndeko mwasi yo zotanga Bible c'est parole de Dieu o ekonda na ke en tout cas
te bakobanga nzambe totambola na bozinzambe vraiment. Napesi merci mingi mbote mingi na munoka na mwasi na mama Bibish bambote bele mbote bele a ma coiffeuse Nika Lufutu ma coiffeuse mususu pe Antondosi mbote à ma petite sœur Claudine Kanga na mobile ne papa Kanga mbote na bino nyonso botala ngai o bondimi na ya devant bino na ba portable na bino na ba ordinateur na bino na ba écran na bino. Je vous aime beaucoup. Avant la silisa na pesi sous ba gros bisous à mon chou d'amour oye mutasa ke bomo na ngande na zaboyi kona sisa na yo nde na ibsa bino na olakisa bino box sango décodeur box babengi yango pe décodeur abakomi TV box bomoni yango so na fungoli na kati eza nango zalakisa mulangi ya mai nanga eza nango ya munene te mezana eza na puissance moko bomoni yango box yango eza nde bomona yango awa nde nalobi ezo ya complet na carton nango nalakisi mwa banotice nango eza awa so fungoli awa nde ya complet eye na oyo fiche oyo ya kolekisa courant ya power soki obranche yango awa na sima box na biso eza awa obranche awa il suffit ka ozala na wifi ozala na wifi na ndako soki obranche awa courant eleki awa place soki wifi na we eza ke esala okotisa na singa okotisi soki internet no esengi ki okotisa singa internet awa eza fiche ya HD fiche ya HD ya nini okotisi awa mususu kote mususu okotisi na télé po ba image bimelo na télé sikoyo ndenge eza boye okota ba chaîne nyonso tu ya monde na yebisa bino ba chaîne nyonso tu ya monde biso ba maman nde tolinga na biso ba novelas ba film na biso ya ba brésilien ba film na biso ya nini o total ka ba Amérique du Sud awa nyonso tu eza novelas eza chaîne moko pe eza Nina TV ezolakisa ba film wana nyonso total na ba France O na oyo bazo bimisa lobi awa na kati eza pa na Nina na novelas TV eza na kati omona pe Zaire TV nde na obaki eza pe ala kati bomona pe be mission Mahamado ba émission Mulia Bataladora eleka awa na kati dimanche nyonso na 17h soki bolingi bolanda Mulia Bataladora bolanda Mahamado bolanda Mahabibita bolanda Mama Inasia Serge bomona biso awa bomona pe ba film Nollywood oyo ya français na anglais ba film ba nigérien nyonso tu eza na kati na websa bino ba chaîne nyonso monde efungamala a na kati ya Congo toza na bino a Congo Brazza nyonso tu vraiment eza na bon prix soki bobengi George Ndiovu a na Irlande muto a fournir biso ango eza George Ndiovu boyebi ekati azali na CCI bana Irlande nyonso bayebi oh papa ye wana vraiment. Allez, ceux qui bobengi tokotia pe numéro bomona numéro réalisateur nanga papa osana olekisi numéro na se olekisi bino numéro bomona numéro ya George ba otia bino numéro ni na CA eza un bon prix. Allez, tosi si émission na biso to conseiller maman Misha totika été vraiment sengi soutien na biso conseil na biso na lingi bino mingi la prochaine émission. Je vous love. Que Dieu vous protège.